Bonjour la famille, Shalom. Soyez les bienvenus dans l'émission sur la Bible. Émission sur la Bible, l'élo toza dimanche. Bon dimanche partout, les amis bino. C'est bien moi, la servante de Dieu, Marie-Grâce. L'élo na yeli biso na sujet oyo comme un intercesseur. Moussala intercession ezanini, intercesseur face à la nini. Pourquoi on a un message oui que à vendredi nazaki na veillé tu samedi après samedi les tokaboli na veillé bat bakei na lalaki le na lamuki na bino na bondela nzamba memenga na prière na bandi ko prier na prier et nzamba yo zongisa na message moko abandi ko lubalanga zonga intercesseur oyo zalaki zonga intercesseur oyo zalaki pona ba serviteur ba servant nanga ozalaki ko bondela pona à église oui na continuera mais ko bondela ko intercéder pene la kina journée moko bando journée nezaki ka ko bondela pour ba serviteur de Dieu to bande ko bondela ngona ndeko moko ensemble to yokana to bondela ka pour ba serviteur de Dieu to bando bondela un jour l'intercession nanga l'intercession na église nanga to bande ko prier maman pasteur nanga bi à localiser nga alobi ezala mutu moko awa obondela ka pour basala nzambe lipamboli na yo evandi na wana da osepelisa mosala nzambe na mosala no salaka na epesenga sous courage à continuer pour prier epesenga sous courage à continuer ko servir nzambe na domaine intercession il y a corps du Christ il y a monde pe ya basala nzambe. Mais avec le temps, on est au bon de la, na bon de la, mais pour la salle ensemble et puis on est ensemble linga qui na bon de la souffre vraiment bon côté. Et samedi on zambe a école balanga zone intercesseur wana. N'engena bala intercesseur moko au bande ko bon de la pour la serviteur ba servant de Dieu olemba zonga. Diable a ciblé église. Alinga détruire église. Dans ma fausse accusation, dans ma mensonge. Dans ma cambo Bible, les autres permettre biso to sala mais ya linga ela biso que non besoin na droit ko sala ngote. Alors Téléma bondela. Bible le dit prier sans cesse. Bondela pour le serviteur de Dieu. Bondela pour le servant de Dieu. Bondela pour la pasteur nayo. Même aux pasteurs. Vous allez intercesseur. Il y a 5 ministères. Il y a ninga nayo. Au monde na nzambo salela yo. Lelo diable a côte na kata église a memi batu na ye. Yango mosala nzambe mo abaki nazolo que église na trouver l'église dans l'église monde dans l'église église dans le monde. Donc vous comprenez dans lobby et comme bon pour dire quoi diable a sous notre moukiet atas notre belité yango azoluka détruire Jésus revient bientôt maman yesoazo ya karate et ana mutu moto balanga oh biso tozwa ngolu ya komona pe ya koyoka la matoi na biso keno kende koyebisa batu nazo ya karate babongama yango nazo biso préparer yesoazo ya karate zonga intercesseur wana o nyoso zo lula na sa moy oyo etikala eza nango mabete. Et un homme a bêté to zwango. Même Pierre a tout na qui est tolandio to zwani. Jésus répondait que na likolo bozan na sepe fo bozwa centiple. Alors, mais yango ndete est à la première position. Yango est à la dernière position. Nzambe est à la toujours première position na vie na yo. Zonga intercesseur wana. Talande diable a telemi pour la koluka ko détruire église ato moni mosala nzambe otambola mabe et amaka mususu biso bana nzambe foto kangaka mnoto talaga okangi munoko otala kaka te me otala kaka na mokili me na kati ya kuku ozobondele pa nzambe ozolele pa nzambe na citation o mosala abungaki nzela o mosala kendaki boye yo lele pa nzambe amwana eza motuya na miso ya nzambe na yeba jo musu na lala na loti nzambe aloba na nga lobi ato moni ba erreur ya ba serviteur nanga ko complainte te yo bondela kaka. Yeah. Don't complain, just pray. Depuis jour, j'avais compris que non, n'a qu'aucun ko juger te. Au lieu place na juger, ils a place na bondela. Et le au lieu place yo juger, on comment ba mabe bondela. Ba malédiction mususu, ba
bana na biso bana bato misusu to génération misusu bakoapportaka bamalédiction misusu à cause ya kojijaka makambo oyo oyebi te. Nzambe wana mutu moko akomprendre te ndenge atravaya. Na Josué atelemisa moi, na Moïse akabola mai, na Elia akitisa moto. Je crois Jida atinda ya kendo bimana mwasa ndumba. Siko yebisanga Nzambe wana mutu akomprendre bo Nzambe nazate. Yango to moni likambo ezomata ezokita zala intercesseur ya problème wana. Yo bondela pour le serviteur de Dieu. Diable azolinga me ma confusion na kati église de Dieu. Azolinga azala besoin ba âme. Oyoki ba tebele ba komi ngana ensemble na sosute. Ngana ensemble na sosute. Non. Eza ba risa diable na surtout na réseaux sociaux atindi ba agent na ye pour na koluka ko faiblir église. Ya Nzambe. Ya ngana tokola la pongite. Ngano photo prier, ngano photo telema, ngano photo sakola, ngano photo loba, to tikate diable. Akosa ba na Nzambe tina suka. To tikate diable, a détourner ba serviteur de Dieu, ba servant de Dieu. Non, telema, zala une femme de prière, woman of prayer, yes. Femme de prière. Mbongi no surtout ko ya emema yoko mema manango na mbongi ete senga maîtrise de soi atali kamango za grave ndengeni eningisi mokili yo zala stable prier pour la problème wana au mona Nzambe opé sa solution parce que Nzambe na lobi amema ka mutu na ndenge na ye atambusa biso nzela moko te muso abandi ministère sima koma aleka muso abanda ministère banda mata banda amata raté yozo mona ya matite mais Nzambe pa Nzambe aza ko mata ezo ministère za nombre te eza relation na yo na Nzambe oui vie de prière pardon abenga biso na ndenge mutu na ndenge na ye olio critiquer soki ozo resina likambo moko boye bondela nga nazaka intercesseur ya bana oyo ba eshuaka na vie olena critiquer mona na simbaki mbeli mona na kotaki prison mona na boye maman écoute koka odikete papa écoute boye bazanga ba éducation bana na comprendre eza grâce na comme intercesseur à bana wana so intercession nanga pour la intercéder pour na bana wana yango Nzambe osala mwana nga grâce partout mona malam Dieu merci assis graduate na ye bazo kole kalate ezangolu olo kritikaka omona yo danger azate ka Nzambe ko paniquer te ko landa makelele te bondela pour un serviteur de Dieu servant de Dieu bondela pour la sala Nzambe na likambo nyonso bondela diable azoluka bango paluka kitisa bango alembisa bango affaiblir bango bondela bazala dans le bien bazala dans le mal yo kende ko intercéder pour la bango amona soke bunga kezonga na nzela pour sa Nzambe yangwana pour sa Nzambe te ekende ko zika na moto non pour sa Nzambe amwana ezonga na nzela pour gloire ezonge panaye. Donc c'était ça message nanga ya kolamusa intercesseur moko otelema bondela pour l'église en Nzambe bondela pour na peuple en Nzambe surtout bondela pour les serviteurs de Dieu bondela pour na mboka na yo pe mabele mboko zali retenir eloko moko Jésus revient bientôt Yesu azozonga mikolo etikali mukie soka zongite liwa ezoya liwe comme le quoi bonjour soka ye ozwa okende wapi so liwe ye yo muto kangaka batu kanda la mitema yo muto bloka batu yo muto ti wapi yo muto jalousie vanda na motema moninga zo mata nini yo mbinga mwasi kitoko lali pongi akenda eza na batu mosusu Nzambe azwaka bango bazala bambeka po eteya biso Teyama. Abonnez-vous massivement.
na suki awa. Bon dimanche.